nyonso bapapa balobanga biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko lisana ntango ekoki ameka alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki ezokokokana 100 ans ekobota makambo ebele sanza ebimi nzambe apesi pema apesi makasi nde wana tolamuki bongo na Kunzulu centre epai wapi nkango ya tamoni mo centre ezali wana mpona kosala mosala kopesa maboko ndenge kaka boyebi na molai ya singa mbenga makimbangu pe tongo boye atia yakaki mpona likambo mosusu te mpona kotalisa na bino maso nde maali koleka nde bomoni elongo na fondation na nsima ya kosala baentretien na nsima ya kosentreten na nsima ya kosala bapoint sur les i kosala badetail na ndenge misala ekosalemaka epai ya ye moko mokambi ya fondation awa na kati ya République du Congo nde wana sikoyo tolingi tokende kotala bamisala ndenge tolakisaki na bino oyo ezalaki na fondation ndenge kani balolenge kani bakotonga badoctoire mpona esika bandeko kolalaka na kimia bana ya papa Kimbangu pe kotala pe bilanga kasi malheureusement selon misala ndenge ezali kosalema ete récolte ezali nanu sikoyo te donc oyo ezali kobima biso susu na 3e voyage mpo tokoya kolakisa na bino kasi soki papa akati mokano te ekipema na bomo ezali toujours tokokutana lisusu donc tosiki bino bolanda lolenge kani mango yango ezali kolekela mingi ya kolobela ezali te miso na nzela matondo mingi. bolingo bino misato tata mwana pe tata molimo santo aliboso biso merci ndenge to komisiso na ngongo solo papa tomoni ba mbuta basili kokomela biso tosengi kimia kobanda na biso musala pe kosukisa na biso tokosolola zala liboso pe sima kamba biso na kati na komeka mate molimo beza la kimia ibandi pe suka okoma tata mwana pe tata molimo santo amen. Corona
wana mama wana kuni. Agora já é melhor qualidade. Oh, apa tu ni karatu no? Dulu. Mama na yeye wana kuni. Yangani mulimo satu. Bango ezo sengaka ifale bana wana babi magani bani po ba mama tezo bimisaka bango jambo ezati atana bosi bana na kata bazo sala ndenge siko bimisaka bango bosi na bango ko na manzi bosi bango parce que Yeah.
Esika to moni et esika oyo papa Anga Antoine. Donc tu papa na kuntima. Après ça qui message ou ko expliquer papa Anga Antoine a kutana ki na Lyon. Batine qui est mission na papa Paul Obami akende ko fongola nzela to kolakisa nzela o papa na kuntima ko leka ezalaki vers les années 60 nde ta commune sika oyo termetière bo moni wana Lyon azalaki likolo akoye na nzoto mais ye agangaki papa Simon Kimbangu alobi na ezokende mission na yo mwana aza koyaka na ezokende po tofongola nzela oyo koleka nzela ya bien. Alors soki Lyon oyo yo tinzi ya liangai malamu soki azaka Lyon ayika ndenge wana na sengi ete Lyon oyo akende mosika esamaki mpe ndenge wana lui alongaki ye moko atikaki ye. Alors na 1983 même esika o papa ndenge na kuntima yo kopona po atia centre agro pastoral ya Kunzulu ezalaki na esika oyo. Voilà, balanzamenga Makimbangu télévision ndenge totalisaki na bino na reportage ya liboso esika otolekaka yango pamba te toyebaki te kasi directeur national ya fondation Tata Kimbangu bakolo mboka baye na maîtrise ya esika nde bomoni totelemi na esika yango po tukwa kotalisa na bino na molai ya singa lole nini elekaka na lisolo oyo toyokaka esika yango nde yango yo miso pe matoi na biso etikala kaka na Kunzulu po to découvrir lisusu davantage matondo mingi. Tokomi na chantier pa wapi totalisaki na bino na ba multiples interventions ya directeur national ya fondation Papa Kimbangu na Congo Brazzaville pose ya Pierre oto komona toakisaki na bino na image eleki na fondation kasika toyeboye maloba ya mokonzi elati ndoto mbuta tozali awa na oesika na intervention na bino otai koleka na émission toyambaki bino. La réalité tout le monde qui lolenka ni fondation ali ko sale makasi to ye ko mona ko assister na ki mona meso ete ndenge ka bo pesa ki détail apparemment coup de temps et quitter mais toi tu réussi ko ti ba stratégie ezali nini. Merci maman Fallon to tsaki libanga na biso soki ndeko ya caméra na sima na date voilà to tsaki libanga le 12e mois 2023 donc le 16 décembre 2023. OK. Na loto mais papa Simon Kimbangu kiangani date zawana le 16 décembre 2023. Autoteki di banga ya ba travaux. Et donc to bandi ba travaux le temps ba équipement so yaka ba matériaux ya construction yaka to bandi ba travaux timidement vers le 24 décembre. Alors nous sommes aujourd'hui le 27 janvier 2024. Bah, travaux timidement le 24 décembre 2023. Donc 1 mois et 3 jours si je ne me trompe pas. Vous au moins déjà 3 premiers dortoirs déjà ici. Banda remis ça déjà ici déjà banda oyo et ali banda ko 12 mètres sur 6 et ali ba docteur awa to benga comme maman et sili
il y a une finition. Ah, baza ko toler lelo, ne au moins batol, babandi atolage na ko ba côté na finition, enduit yango ici, ko ko na taxe ko mon ami sur le malamu. Voilà, polé. Malamu polé, yo mo bien que mission no polé pour ba dongolo miso, nkamba 2, ba kosaki mingi. Ah non, bon ma travaux, il y a li cop il y a papa Armel, na papa Zako, na papa Brice. Baza ko sa bandisa ne pour que ba jambongo balia. Ah ben oui. Le kuta na bango ezali peut-être billion na bango le kuta mais pour les ngala ko lobate ba image na moko et loba le moni plafond déjà yanda ko de bosso et sidi ya banda ko ce sont des maisons modernes, c'est des maisons modernes oyo et ko sala na carreau et ko sala na électricité comme nous sommes déjà équipe ba électricité na côté qui na butu ba ko attaquer installation. C'est vrai que bah, du moins en retard parce que toi qui n'as pas fait à fin année bah c'est un qui biso était va fêter na basi na bana bana biso na répéter ba travaux to lien qui était retardé pour la nuit parce que mbongo ezakana ato makambe belé to lien était mbongo vendre bana papa c'est maki ngana basali musala ba mobiliser ba ntsana ya makasi ala bantsana on fallait to kenango na ba misala pe ya mbango bandako bomoni ya ba résultat ba ntsani. Il y a le 3 décembre, il y a le 10 décembre, il y a le 7 janvier, il y a le 21 janvier, il y a grande chorale de dirigeants. Bandako, bloc tout soit mis déjà, ils ont kotonga. Donc, oyo, ndako di bosso to bandaki, to tonga ki na 8 jours. Ndako, pour mon tonga ki na 8 jours. Il y a mis baleza ki wana kuna, il y a mis ça tonde oyo, bako bandako tole lelo. Donc, pour les binous que vous avez, vous savez, la porte déjà fini. La porte déjà finie. Voilà, papa, cameraman, on s'en a bis au penza. Oui, ça va porte. C'est pour dire que tout est prêt. Vous avez installé, un carreau, tout est prêt. Donc, Babylone, nous sommes allés. La fenêtre, on va bâtir, la cadre, la fenêtre, installation très très bientôt. La porte déjà, il y a Moana. Donc, vitesse, il y a des travaux qui ont la vitesse pénétrante, mais il y a mon condiample. À 5 minutes, et ça, à bas, il y a des choses, la ligne est retardée. Il y a des choses, il y a des doctoires, il y a. Alors, on a 4 cycles, comment on dit le mot? Bah, 4 de moins, la fenêtre, on est allé aux fenêtres. Plafond plus basé pour attaquer un plafond. Donc ici peut-être l'élo ouvrier à Zana et Moro Brosso en allié. Et aller au doctoire, il y a 12 mètres sur 6. Autre, il y a un béton en étage, un lit en étage. De part et d'autre, il y aura des lits en étage. Donc logiquement, on peut loger par dortoir 80 personnes. 80 awa, 80 kuna, 80 par bâtiment. Ah, tout le monde déjà basé par rembler ma belle, parce que les bâtiments béton de propriété pour n'avoir pas dans un carreau. Béton de propriété peut bâtir carreau directement. Ce sont des maisons modernes. Et au côté plafond, nous avons kuna, plafond au côté, nous avons kuna plafond côté, carreau et au côté, fenêtre moderne, électricité tout ça, on a télé na bango pour nous suivre que actualité, le monde, il y a l'ingomba, rateleki tout ça, par voie à Canal Sat. Donc, il y a un mango, par ensemble. Il y a Kunzulu. Que Kunzulu est banda qui toko kutunga, banda comme moderne. En 1983, tango ya lubei makamboana, tout est bakité que donc il salama na tango. Pour qu'on va été papa Simon Kimon Kangani. Yeka papa dingana continue. Mais cette fois-ci aye pour concrétiser bilaka. Aye pour concrétiser bilaka na yi. Il y a un monde qui bâtiment moderne et il y a ko tonga awana Kunzulu. Bâtiment ya misato ya ngoyo. Oyo ba tolé lelo. Lelo ndé ya dit tout là. Donc bon monde bino mugo. Oyo le troisième bâtiment. OK. Tolage na ego bana lelo. Mais c'est déjà ko kata ponte. Ponte na on suicide. Alors, les gens qui ont tolé après attaquer le plafond, rembler, donc ils travaillent à une vitesse.
misala oyo nyonso tosali yango na 1 mois et 3 jours. Les 3 bâtiments ont été construits en matériaux durables na 1 mois et 3 jours. Donc to bandaki ba travaux na biso to tsaki libanga le 16 décembre 2023, to bandé ba travaux timidement le 24 décembre 2023 et aujourd'hui nous sommes le 27 janvier 2024 par 3 bâtiments de Siliciango baza ko tolé lelo pe ko compte na ba finition d'ici le 10 février banda ko tous et oui on a fait prêt pour habitation. Matano mingi DN balanza minga makimbango télévision ndenge kaka mama mwilo atikala kana lingomba ndimaka kopesa maboko ndenge pe kaka fondation est privilégiée to pe pesi priorité na ba mama donc auto ali na quand mama ndenge boko mona quand maman ici quand ba maman ya tata molimo centre auto moni kuna na centre ba kola na ba hangar et ma bete me kasi papa sengi ete baza na ba condition ya malamu na nzela ya directeur national ya fondation tata kimbango a na Congo Brazza tomona ki na ba image ndenge fondation zalaki to ye kotala na miso ndenge misala ezo ko avancer to koliki ete DN tango to kozala équipé tango aménagement ko salima bat bakokota menga makimbango kozanga te pourquoi ko talisa na mokili mobimba mosala fondation ko sala pe tina e bantinsani o ko lekela sans compter ko liana komela. Oui, le 10 février soki papa Pesinzela inauguration ndako esalama na yebite soki osalama na mois il y a mars ou avril et que depuis on a eu dès que à repérer Nzela qui non inauguration salama borozangate ça c'est obligé la linga qui était nabenga quand même pe yé chef à chantier papa Aurélien chef à chantier on a appelé ça déjà moto à la tala café na yé Papa Eric Mbote Nabino Mbote moi journaliste yo ali chef à chantier yo ndo ali ko superviser misala o ezali ko kotalisa na biso ndenge nini awa ekolekelaka parce que na musala nyonso ba difficulté kozanga raté talisa biso pe ba difficulté o bozo ko rencontrer ndenge kaka ezalaka na nzela emenga makimbango télévision. Merci ngai Papa Eric chef de chantier ndenge mokonzi a expliqué mosala ezo kotambola malamu mosala na biso ekendaka mbango ba difficulté eza mingi te mais posa na biso ezali ete bandako fale ezala ebele ndenge bakonzi bazokolingela yango ba difficulté mosala papa simoki mbango ba difficulté ezala parce que mosala to lokaka mbongo tango bakonzi bazokobelela peut-être moi Simon peut-être moi Mabende esengeli biso nyonso tya maboko na pate yana bato bazana motia malamu o bakoko sunga po ete mosala oyo ekene malamu la fois passée na lobaka yango yana bato bakoza na mosona bango la ngapi na kosala face na likambo wana ekitoko ayi kosala face mais banda ko yango bozomona o na pesi mo Kongo to sala yango na 5 jours na loba wana pe kuna pareillement o peza awa pareillement do lelo tozoko tolango ba o ba monaka nga la fois passée bo mona pe longikan o changer te do awa to chaki déjà plafond na ciment ba électricité baza bazo kotaka sika sikoyo kuna pe na ngambo to toleki bonjo zo salema bozo mona même bato baza na activité awa pe to ko toli donc souci na biso ezali ke matériel kaka moto ezala ebeli ce qui matériel ezali to ko banda même dans 2 ou 3 jours to ko banda déjà kota batata donc ndi yangwana bato mite malamu ba bakisa maboko na président de fondation oyo atalaka misala oyo po ete mosala ekende malamu matondo mingi mbele tata molimo santo e tikali na ngosima te to ebi ete yenga awa apaki na afki bakondongwana na kati ya plateau de 15 na tina mosusu na tina ya kopesa coup de pouce na misala tata molimo santo e kuna tanga kokoma epa ya directeur ya fondation vitesse rosa vive allure ndeka boko mona pamba te ki mona meso eleki malamu ka nde papa senga ki atuna ki biso yango pete ko assister zaki très important to na bino na ba image masa ndenge mazali kolekela tozali kokoba yo elandi biso na ndako esika nyonso kobosa na te panza sango oyo neto barabutu moyo
talaka nini sango tata molimo centre yango yo et kabola na baninga s'abonner tia ba j'aime commenter changer lisolo ya kunzulu na ba o bali ko déformer moko to mibale papa kimbango wakanisi ba mama na yo ba ko sana kati na elanga na ya kanti ba tata na ye misala ko kene male malembe kasi misala ngo ko tambola ndenge nini soki ngai na yo to ko tonga tango ba ko benga mbela biso tuzali na molibanda ya mboka libanda ya na bokenda à l'étranger ba délégué ba représenter tata mokonzi ya bule bazali epai na epai ndenge ba ko sindika to mona ki Angola ndenge sindika ki pe ya na tintani ya dirigeant félicitations na directeur national ya Angola kuna donc nyonso zali ko kende malamu penza ndenge na bisaki bino miso na biso tozaka awa na kunzulu tozali ko koba matondo mingi merci beaucoup papa. Merci maman. Exactement parce que tout ça pour na bilanga to s'arrêter autant ça na biso awa soki tout ça exactement wapi penini na ko salema wa mais bon moninga la gravier o ba boki awa ezali sika au point de route na comme maman awa ndé kon tata et sika o ba tata ba ko vana voilà to tiki moi distance pour tous à la cana les à la kenon et pas na biso ba kimbongis batata na maman ba 500 ba muti voilà maman ba tikali kuna a batata donc lelo oyo opération na ko nettoyer sika oyo ko banda ba kata matiti ya zone nyonso pour être d'ici semaine prochaine ndé la fondation ko banda parce que ba brique de bomoli kindambo kuna monsieur allé liboso si moi contacté déjà ba ko attaquer ba fondation il y a quand tata à partir de la semaine prochaine. Donc si même maman on en est à on a kunjuni au moment de la fondation on a et au banda pour banda au moment kuna todo pour planter pe banda comme ça tout même plan awa na kontata. To ko ba ke inauguration ne ko sale mana comme maman na kontata et c'est là moi comme je me balle. Donc on a d'ici fin février pour tout ça ba ndako nyonso na mbongo oyo bandima papa sima kibango kiangani bakozo lambote basalaki ntintani le 3 décembre le 10 décembre le 7 janvier le 21 na oyo sala malobi pour ko répondre na badongolo miso na batata mingi oyo basala kamosala na vite kako kosaka lokuta o mbongo kaki na gauche kaki na droite mbongo nde yango yo sala misala awa ikenaki nulle part yango yo sala misala awa. Imaginez-vous, ce sont des travaux et des matériaux durables achetés à Brazzaville, transportés à Kunzulu pour être de la capacité de Kuntima et pour que ça m'a été Kunzulu, Botikate et aux Alamboka Mounene, Badako moderne et Kotumama et voilà, bon les messieurs moins. Martin Dominique Bouta. Zambena ngai oyo kelanga mawa kuti na futama songisa
ntango tobandi travaux tosalaki ya liboso babrique mpona osomba na Brazzaville. Alors cette fois-ci yalandaka batata tosali stratégie tomani kofaçonner sur place. Tozalaka kolonga sable ciment normali kofaçonner déjà awa toya dia na 3000 briques, mais il faut tout atteindre normalement 10 000 briques pour couvrir biso pendant qu'on a mis sur la tata. Donc nous avons fait la binoké la fondation de la semaine prochaine parce que la brique bongo pour la place à la place boti na bisala donc bayoka badongo miso te bamba te badongo miso elle est échec eza makasi. Alors c'est normal ete bazala na souci ya lokuta pour ba déstabiliser. Voilà ba brique pour les opérations biso force dans notre bandaka fondation na 2-3 jours ndako emati. Et d'ici fin février, pendant qu'on a tout ici. Partout dans la mémoire de Togo. Et les siga autobanda qui va 58 hectares test. Alors, au Ezali, résultat il y a saison A. Saison A, résultat il y a Moyo. Qui masangu mondeni masangu ekoli kitoko nyonso na eseli saison A tolandisi masangu toloni masangu ye moko sur 150 hectares. Alors, tout tiépé soja. Soja tout tié sur 50 hectares. Tout tiépé mouba. Mouba tout tié sur 100 hectares. Tout tiépé madessou sur 29 hectares. Tout tié l'osso. L'osso tout tié en sur 35 hectares. Donc, saison A pour dépasser largement 400 hectares. Parce que toi, tu as une vision, il y a quoi atteindre 500. Tu as continué qui normalement, tu as continué à spéculation il y a souka. Pour tout clôturer saison A. Tu as attaqué saison B. Tu as l'eau à partir le 15 février. Saison B, saison BP, tu as la vision, tu atteindre B à 400 hectares, pour Anna B, tu as 800 hectares. Mais déjà, pour me parler, tu as 1500 hectares, tu as atteindre la saison B. Et si nous tu as masangu, tu as soja, tu as haricot, tu as l'os, tu as mouba. Tu as les plus adaptés à papa, mais ça a bilangi suki awate mais il faut que tu na mutuka parce que na makolo c'est impossible eleki mulai si tu baina makolo to kolala wa lobi to aussi sate simalo pe to aussi sate po eza mulai to contre na mutuka ça la contour non si côté masango ezanani ezanani moi tango mulai masango ezanani pour monique masango ezanani il faut to lo masango oyo na fin du mois il y a février, on peut dire vers le 10 mars. Let's go. Saison B, il y a un moment où ils allaient quoi saison B. Ils ont un gamboté, ils ont un petit coup na souka. Donc, il y a une caméra, papa, mo ben bilili, zoa yango kitoko. Mais malheureusement, na ngambo oyo, ils allaient payer masangu. Voilà. Masangu pe na ngambo oyo.
Donc, pondu, massa. Oui, nguba peut te côté nguba na kati parce que tout ça la spéculation associée. Non, mais tout le monde est moi et l'angawana. Non, quand on dit qu'on a fait 600 hectares, ce sont des spéculations associées. Donc, tout ça ici, nguba, tout ça ici, masangu, tout ça ici, masangu, tout ça ici, soja, tout ça ici, masangu, tout ça ici, madesu, tout ça ici, masangu, tout ça ici, loso. Ben, on a spéculation associée. Donc, en nguba peut dominer ma casse. Tout ça qui se rappelle quoi on appelle na masangu. Donc ma falon manioko eza na se mabele bien sûr moni yango tala ngoto et dominer nyoso nyoso jamba o nyoso ezali kwanga. Même pour ta manioko c'est déjà combien de temps na mabele ou ta elona ma. Tolona ki manioko na saison A test et 58. Tolona ki manioko na saison B OK à 600. Alors, donc, il y a déjà na 12 mois. OK? Misusu, baza kobila 12 mois. Misusu, baza kobila 12 mois. Manioko il y a 2 saisons. Saison A et saison B. Il faut que les gens qui toko, au moins nzela oyo. Nzela oyo tina suka kuna. De part et d'autre, ça va pondu na pondu. Donc, kwanga na kwanga. Voilà. Moni pondu wana de kwanga. Na sende kwanga. Et si tu m'as fallu, ils ont juste bandé. Oh, na hanzige lelo. Okozo ba image nyos. Comme vous avez un drone. Vous avez une image. Si na suka so uti kwanga na kwanga. Na makolo kokate mafalon to tournaka tout autour il y a 2 500 000 à 3 millions de francs CFA par semaine à charge à Punjo. En dollars on peut estimer. En dollars tout autour il y a 5 000 $ semaine. Au moins nyoso o eza masango. A moins une zone wana pesi. Voilà tikuna. Et wana mandefo masango zone wana nyoso pesi wana tiko o ezali juste dans le lobby il y a les blocs, il y a les bossos. OK? Alors, tu zonges dans le likambo ya pondu, likambo ya kwanga. Voilà. Kwanga, il y a un bloc qui est kwanga. Très bien. Au moni bloc, il y a un kwanga et que tu es ce que tu outil. Tu es ce que tu outil. Toujours saison B. Bloc, il y a un yango. Oh, fondation, il y a chiffre, tout ça. Il y a un mais il y a plus de l'eau. Et au moins, il y a des soukas qui sont ma palon. Tout ce qui est vers au moins, il y a vers au moins, il y a tout ce que l'on Pondu na pondu. Il y a une caméra, ça colle à la tête. Il y a bilili. Zambo, il y a moni, masango na masango. Imaginez-vous, baton na kwanga oyo. Ah, papa zoa bilili ya kwanga, tala ndenge sali. Kitoko makasi. Ndenge kwanga sali kotoyo. Ndenge asali jambo moko kitoko na esengo nyonso. Oyo totiaki patate douce, totiaki awa, oyo toloni yango ça fait même pas 2 semaines. Totiaki awa patate douce, totiaki plus na masango. Tosangisi mbala ya sukali na masango. Voilà. Donc parce que na kunjulu tozalaka plusieurs spéculations. Toza kolona biloko ebele awa na kunjulu. Donc awa toza presque na plus de 8 hectares pour totiaka patate douce na masango mélangé. Au moins na ke masango to dominer masango mingi pour andi parce que masango ya li produit moko demande na eza makasi. Pona ko lesa batu pa ko lesa pe bibweli. Donc ma fano monene nzele kangami na kwanga. On n'a pas de choix comme on a posé bilili pour la sabana nzambu. Musala oyo baosala awa na kunjulu choix ezati. On peut sala ma farone.
aza na esengo kitoko. Mafan awa penza lisango ya boti. Lisango penza ya solo. Abandi ya kutu koyoma diama asango yango. Asango ya boti. Asango pena boti. Baba, oh no? Ah, papa ete. Oh, bien nini? Madesu, Madesu. Na ngambo kuna pe yali bloc mususu. Mukili mususu pe susu. Kuna pe susu. Masangu. Awa siko bloc auto yo abandi siko kolo. Alona misika. Oyo. Toujours saison A. Notre bataille na se kuna to remati. Masango na soja. Bango wana. Masango sala combien de temps? 3 mois. 3 mois. Déjà 3 mois. On peut bloquer pour tous parce qu'il y a l'on a mis la cima. Voilà. Saison A toujours. Saison A toujours. On est basé vers les montées. Étendu Oyo et Potika la saison, toujours la saison A, à ce deuxième tour. La saison A toujours pour Kokoba donc. Tobaki ma falon la spéculation est associée. Voilà. Donc aujourd'hui on a awa, on a oza soja. Et la soja, on associé na masango. Très bien. Déjà. Awa soja akoti na masango. Musala eza koyali kosala. Ça visite guidée la ngai pas monter surtout comme si na souka to remonter moi ma tata pour au moins ma falon hein la sangue bote bim bena que top
Donc, au monde les alliés sont de riz. Au son de riz à production de ça qui l'os kunjule yango. Riz à kunjule yango ils a produit prêt à consommer. Donc ma fallon sur le lion na brasa au monde yango. Et t'es camarade na brasa vite déjà. Donc on passe là au salon. Tout bien manaillé arrosant à lobby pour les photoproduits moi quantité belé. Et yango yo eza brut. Eza brut. Pour produit brut. L'eau soit voilà. Ma déçu ça on m'a déçu hein. Déçu. Prêt à consommer non? Mais pour un jour on a et magite ma déçu. Oui. Ma déçu. Pour ma déçu. Toujours production à Ponjolo. Déçu à moi. Pour nous sur ma déçu. Il faut battre sous son produit à produit fini prêt à consommer. Oyo récolte hein. Donc oyo l'osso brut oyo l'osso nani ba l'osso production brut ça hein. Voilà, tozala qui na esengo encore une fois de plus na kunzulu kotel sanabino ba image nyonso na tina mosusu te na tina ko kolisa kontima na biso na likambo oyo tonzimi ko pesa maboko na tata simo kimbango otonzimi ko salela ngai na yo kimbongise pe ba sympathisant nyonso o bana mokili mo bakolanda kabiso bandeko nyonso o bana mokili mo masoki papa asengi ezala rapona bango mobeko o bakoto sakatika ite tata kimbango akoba na kopambola bino akansela mabota na bino na coup de pouce makasi oyo soki ngai na yote nde kunzulu oyo etelemité donc félicitations na bandeko nyonso notamment na chorale des dirigeants na GTK na batata na ba maman na koreki na MWSK bayo ba kozala ka mobiliser pour ko sala misala na kati ya Congo Brazza pour ko pesa coup de pouce misala ya kunzulu nde kaka tata molimo sonto Simo Kimbangu azali solo bongo kosenga na bino na biso bozali ebele ba fleur mingi tikete tata molimo sonto akoba na kobatela biso nde wana makolo na biso tosomi na nzapa bateli kolo akoninga na ifoto bimambango sonte to kolala apo lobby ezali tintane apaki o to kozanga te longo na afiki botikala malamu na bandako na bino matondo nziampu nkyo yina yeba buwe point eveka ya tuwe mandrulo yala batela be metia makomse be meleli ba ya yu sawa solo ngaya bikavu Mkwa weka kala kwa ngobe yibe ya choma mkwa mbanga chita imu amfilati. Amen. Amen. Okay, malamu. Siku nyata
jamais.